maman oke bolana témoignage wa pesa ki wana oke nzama longola ki na moki akotisi na kibonzami maman ya pasteur Meshak pe Abed bien-aimé avait gravement malade bande babenga ki entre la vie ou la mort processus mort tout ça n'aura opération de ben c'est ça qu'il faut balexer dans opération en tout cas la prière parce que c'est qui vraiment mis la prière nous avons passé qui bolan parce que c'était entre la vie ou la mort mais nous avons opération depuis ba docteur basenga ki tisukoyo ezo salamate pourquoi papa oui papa Meshak bonzambe na bonzambe lola ezo futa un grand merci na bino nyonso bozola na biso to pesi bino shalom bote na komona Yesu Christ bien-aimé dans le Seigneur et merci beaucoup na fidélité na bino obo accorde toujours na émission na bino la voix céleste esika bonzambe ekitara na loyemo pe na maloba simana onto ya rolobake lola ezofuta nzamba boye to koye lisusu wapi awa bien-aimé toye papa na biso Meshak pasteur Meshak Jimon oyo ke bomona mona na ba émission na biso mwana ya nzambe malamu o bakola na makolo ya musée Aidin oyo ke atika biso ba oyo babango tamo na musée partout pe bisika nyonso bien-aimé dans le Seigneur to ka gisango moko esa biso passe bakasi en tout cas bazaki na kamoko grave et sengeli prière na bino bien-aimé maman na bango azali na kamoko grave abelaki toli to ba suite na ngweza nini pe ba bitumbe ezo komia bango ba makambo ekomelaki ndeko na biso Meshak au juste nini na ba ndeko bazotamona komo na bango kosala ba makambo ya mabe sima ya komo na bango pe les kambo oke ya maman oke azali gravement malade entre la vie et la mort. Tout ça, papa, ndeko Meshak. Shalom, papa. Shalom, papa. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Bando bazola no département lo nino ko lo bana bango. Bon, format minga o le c'est juste un message mon ado pesa. Par rapport à temps de toujours vivre. Nzamba do senga na peuple ne bazala mayele. Par rapport à conduite na bango. Puis je va prenez garde de vous conduire non pas comme des insensés mais comme des sages. Par là j'ai compris que Nzamba tambola na bazo bat Nzamba tambala na mayele. Alors tous a tellement garde yako kuyiba kumitambusa na sena moi passé to éviter ko yana mwana moto komi pembeni. L'homme de Dieu bando bazola na bi yo de partout maman abelaki grave à côté de l'hôpital bando rebelle pe babenga kinga pona koyeba situation ma mezandeni maman ya ba jument o ke bolana témoignage ndenge maman botaki ba jument bitumani na kutana na ba ndenge bakoma ko travailler pe meni ya musée Aidin Abad bien-aimé la lesson na nzamalam maman o ke bolana témoignage wa pesa ki wana o ke nzama longola ki na moki akotisi na kibonzami maman ya pasteur Meshak pe Abed bien-aimé avait gravement malade bande babenga ki entre la vie ou la mort papa na ninga na tuna maman squazandeni bande musu sango panzana et bien maman gravement donc situation est vraiment très pénible au le bani papa en tout cas la prière parce que c'est qui vraiment mis la prière nzamba sa ki bolan parce que c'était entre la vie ou la mort mais nzamba bolingo bimiso na hôpital azana ndako processus mort tout ça n'aura opération de ben c'est ça qu'il faut balexer dans opération dans l'eau toujours je la rende angwana ba fixer donc ça met tout ça qui lobby tous là dans une semaine va répondre biso pour bata date à opération donc mais maman comme au loba azongi ba réanima qui ça va azongi malgré que azar vraiment makasi non mais quand même ça va parce que opération depuis ba docteur ba senga ki tisukoyo ezo salamate pourquoi papa oui papa Meshak et là émission na tuna mituna il faut répondre biso clairement qu'est-ce qui ne va pas Zamba na bon moi donc tous va répondre sur les résultats bon Zamba na bon
Mais ça m'a donné bon papa Meshak bien sûr que opération bon papa Meshak a direct na koloba et là ma coquine de mutezo zanga na opération basengi ke basala maman je crois mais que bandeko o ke yamawa bako sunga bako contribuer na contribution nzama lola ako intervenir avant que les pire ya menandimike ke mabe moko ya nzama zo contrôler situation na bano babengaki maman quand même changement ezali akota ki akozali entre la vie et la mort changement quand même ezali ba réanimaki maman zonyo un peu na koloba malgré aza trop faible mais ils osent est-ce que opération balexen opération ya on est tine que jusqu'à présent en cas de opération que ba hôpital na biso ezala awa ezala ba exigeant na mbongo liboso mais na montant au basengi na nezwamité nzamba sala grâce ce qui peut que yo osali toucher tout fait nombre na ndamo rozanango okope otinda pona de konabiso maman na biso ya papa Meshak auto ya mena ba émission bolana ba émission azala sauver bien-aimé dans le Seigneur en tout cas nzamba lola akomona bino perozoni c'est la bino boleka na nzela na biso te numéro papa pasteur Meshak yango wana na ya ba télévision na biso papa Meshak maman ogique opération ezali ya ni ya myome donc comment qui grave ça histoire moulaï ba minga ba espérer ngawana bon ça maka musumalo ba boizate mais na comprendre que ko banga nzambe za passe j'ai compris selon des ba minga ba espérer ngaba bi faut comme la ndi ngwana parce que ça la réalité musuta la TV ba tebele balandara na balamiki ba réalité musu expliquer ngazo dépendre na ba corps ya basi ndenge fonctionner bon on les a mal intimité à minganga mal mango mais j'ai compris que ma mère a obtenu état moro andime au banganzam parce que papa va kabani donner na biso azana libum je donner ça na 22 ans depuis wana tu le dois connu atika koyeba mobile mi société ba selon minganga bazoloba selon bango ndi bazo penser ba mingolo ba non motu déjà sur message ni qui a arrêté yango avant l'âge de ménopause éclaira ba trouble ce qui remonte vers le barana ba terme minganga. Donc j'avais vraiment félicité ma mère malgré pas si à mbongo malgré obela malgré moi j'avais na félicité qui donc faut on dit ma pas si malgré kozanga nini mais ko linga kozala intégrer kozala intégrer na mission nzambe comme ça nzambe batebele basunga biso na prière mani ma Sylvie atebele basunga na prière maman Jenny maman couple chamala nzamba na bon moi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na bande réunion sto bazola na biso ba maman et Jenny donc en tout cas nzamba lola mon abino en tout cas un grand merci na les frères Papi Kongena l'homme de Simango l'homme de maman Sylvie watching depuis Suisse précisément na Chaux de Fonds au père Azobi misa album ya kitoko makasi koleka ba surprise za makasi ba featuring ya makasi belé na ba musicien muso ezala kuna qui sera sauvé ezobi makala minte album otozo zela biso nyonso ya Papi Kongena pe un grand merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisé de l'éternel nanga moisiri que pe na filo muko ya motema ya bivense de Rome na Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe lola ezo futa biso elongo na mama mami mbonga motema papa Blaise mbonga na Suisse tika etenzama lola amona bino nyonso to bobenga biso bokomela biso bozana wana toujours pona kolanda ba émission na biso bien-aimé dans les saints amalola amona bino simana otoloba ke lola ezo futa nzama boye to koye et les sources wapi bien-aimé dans les seigneurs nazotika miko et pa papa na biso Meshak alape na message o kenzambe apesi pona moment oyo amekempe kolenisa libota e ya nzambe papa na tikelo miko pendant quelques minutes rapidement o mekempe ko exhorter bandeko bazolanda yo et na bosana ke lo moko eza pena ipare bayibaki au téléphone ipaka moko ya baninga no prophète akoma ko utiliser numéro non ko benga abantu net ke na ba prophétie ya lokuta oyo ko apprendre ngo papa mais on a cette histoire en zande
Non, na benga bana nzambe na vigilance na zala mayele. Bien on insistera ma papa nanga di na baza oloba mayele. Faut zara mayele. Nzamba tabaka na bazo bate. Donc baibanga téléphone un ami azaba numéro azobenga bato nzamba ebisinga numéro na yo alaxinga numéro na yo kabo dans le but d'encadrer yo bon. Na bio téléphone so azo ba contact no ya bandeko bandimo za na ba na poto bandeko boyeba na ba na poto na pareil no azu ya ba numéro nga kombo benga ke onzambe molimo epesinga numéro no na poto bona boy donc eza net ki moyibi escroquerie nga escroquer bon sera ba nzambe baza maele na za kambolo bate parce okolo bate na pengwa kipo na mona passer na escroquer ki na pengwa ipo passer na kosa ki non yonde diable za na posa na yo eza po passer na pengwa ki te po passer na saiba avancité yonde diable azoluka donc bomba nzambe ezala maele ezala prudent na conduite. OK na bano bazola na biso eza na ndeko moy prophète na boko tanga komona mais il y a un prophète moko bien aimé dans le Seigneur OK azwa ki téléphone ya papa Meshak celui qui est vraiment azwa ki téléphone azwa ba numéro na poto akomo benga so yo pe OK ya maki ba appel a bon na poto oh non frère sœur nzama tali singa pe singa numéro na yo na nkalo na akomo sakula pona yo aza lukuta aza moyibi bon on dirait que asa leka na site na biso mais na zana na ba réserve ya kotanga komo na liboso ya caméra bien mais na yebiso déjà de Meshak abungisa téléphone et dans ne moko ya ba camarade nende ka ba mission robunisa ba azu téléphone ba numéro za na sim na ye akuma benga bande obaza na posa lokoso na yebite soki pe ya ndenge ni mulimo mabe soki ya satan ekotelier akuma benga ba que non akosa professeur onza matali singa apesinga numéro na yo pona encadrer pona prier bona bosoko ya mai appela bongo benga biso aza escroto kotangela bino kombo na ye na téléphone au lieu que tout le bango na liboso caméra bo parce que ba occupé kolandela biso na justice et d'aller vraiment passe pe mawa bien aimé ndeko Meshak na tikelo pour exhortation pendant quelques minutes 5 à 10 merci nangina rectifier mugende muzale bi pa ko ba Israël bon aza mozala nzambe moya ko pointer doigt tout droit exact bon ezara biso to za maele ba nzambe za moya message nangina pesa lelo moi et ça la rend bien à tout moment on va benga na poto bato bato sala ba prière en repentance na téléphone ça la rend bien ça la pengambe bien alors on a ça bato repentance ezako kokoleleza repentance te tant ozo sambelo zo lela nzambe na bongwani na tiki mabe yango te za repentance vraie repentance ezako kolongwa na mabe ko sala malamu ko changer donc mabe oza ko sala otiki yango ozaye ko yiba otiki ko yiba ozaye ko finga kindumba ekobo milangwa otiki yango changer yango c'est ça la vraie repentance. Alors message nazana ngo lelo nzamba pesingai to partager ensemble lelo ezali na Proverbe 27 verset 1 na Proverbe 27 verset 1 ne te vante pas pour le lendemain car tu sais pas ce qu'un jour peut affronter. Parole de sagesse. Donc on donne doit te pour na lobby pour oyebite nini o mokolo ko botela yo nazo senga na bana nzambe nyonso ozolanda ngai na ngongo. Le temps est proche ya kozongisa motema na yo epa ya tata. Bible zoloba baye epa na ngai na bilongi ma mitema na bango etikali pa batata na bango. Donc koyeba na nzambe ne longi te yake pa na nzambe na motema na yo mobimba motema ya kobongwa na kati na solo. Bible zoloba na Proverbe 16 verset 7 quand l'Éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ce qui nous a mandimi comportement ya mutu ezaleli ya mutu abongisaka efan de l'honneur atana bango na ba osele ko mokote okolela ozala ba problème bazolo kanga bazo bundisa ngai non ata ba bundisi yo mais yo relation na nzambe za ndengeni ce qui relation na nzambe za bien ata ba bundisi yo et ya na moya na mutu bido zolo ba et rien ne pourra vous nuire. Et là on mon côté ko baby sa yo na bo konzo nzamba pesi yo mais et là on zo baby sa yo nuire vi na yo parce que nzambe nanu andimi
comportement na yo te nzambe na ndimi conduite na yo te moment yango na yebiso ndeko nanga siko yo kingai na ngongo yo zwa temps ko se repentir zwa temps ko bongwana ko sala repentance ya kolela te ya ko finami soute mais sala repentance ya ko bongwana kati na solo parce que oyebite nini o mokolo ko botela olobi oyebite nini o mokolo ko botela olobi bible zoloba ezana nzambe nde adirigaka ba pa ya bato soki yo kangami na nzambe obongoli motema kati na solo ozo sambela kati na solo nzambe akodirige ba pa na makamba malamu. Proverbe 27 verset 1. Ne te vante pas pour le lendemain car tu sais pas ce qu'un jour peut affronter. Kolala to yebisaka bato ke to ni to kolala mais kolamuka to yebisaka bato te ke to ni to lamuka kolamuka dépendant na nzambe. Qu'est-ce qu'un jour peut affronter mokolo ko botani mokolo ebotaka biloko mibale ebotaka la première des choses mokolo botaka lendemain neti lelo lundi mokolo robotela biso lobi mardi. Alors deuxième chose mokolo botaka eza surprise donc makamno so la biso lobi ya mardi lendemain eza surprise ngano to yebi angote. Alors na kata surprise il faut to yeba to na deux sortes de surprise, na surprise agréable na surprise désagréable. Alors, nabiso bana nzambe ko penser que diable azawana pona aboti lo mangama malamu po yoza na kimia. Tinzambe tiye solo baki na kotika la bino kimia o mokile ko pesa bino te parce que ayebi ke mokile ko pesa biso kimia te. Alors ko kanisa te que diable akolinga mokole boti lo makamba bien. Diable va permettre ngote. Mais nzambe ya lola ndaza capable ko permettre que mokole boti lo makamba malamu. Alors na peso conseil gratuit mtuzo landangai na tongo lelo zwa temps ko se repentir zwa temps ya ko yamba Yesu lokola mokonzi bo mbikisi na yo parce que oyebite nini ko ya lobi oyebite nini mokolo ko bote lobi to za n'époque la Odyssée obi bezolo ba poignée za sous libanda te poignée za na kata ndako mutu yemo ko pa fungola bi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix ouvre. Donc mutu ye moko ayoki afungoli eza soute ke nzamba ya kofungola porte te yo moko to na époque la Odyssée zwa ton ya kobongwana oyoki mungongo ya nzambe lelo to na nzela émission oyo na yebiso na kombo na Yesu zwa ton ya kobongwana zwa ton ko se repentir oyebite nini mokolo ko botele lobi oyebite nini ko komela yo après to ko lande émission oyo oyebite c'est plus agréable et c'est plus désagréable oyebite maintenant c'est pela o kangama na nzambe po mokolo ebotela yo surprise agréable et non désagréable nzambe nda diriger ba pa ya bato a diriger ngana yo na makamba malamu na makamba mabe na bande sukolo ba papa na ngaza ko lo ba tozala mayele par rapport à Ephésiens prenez garde de vous conduire non comme des insensés mais comme des sages. Les plus grands dons à badonion selon ngai les discernement. Alors moto aza mayele azana don discernement. Bible zo ba peuple sans révélation, za peuple mort, peuple sans franc. Donc il faut que ça la mayele. Nzamba pe so mayele. Senga Bible zo azangi mayele, asenga mayele panzambe. Soit temps ya ko examiner vie na yo bandalelo. Nzamba komi na Bible les 10 commandements. Na ko sepela a komi 10 commandements apesi biso loi ndenge ya kotambola. Na mibala ya kokoma na mi abi mene teke perse compter peser diviser. Pourquoi compter peser diviser? Compter ba nombre ya vie na yo na mokili. Tanga yango sali combien d'années? Ce qu'on a makambu no sali na vie no ndongo sali. Malamu sali combien mabo sali combien babi peser yango. Tiango na balance. Soki malamu leki gloire à Dieu koba. Babi celui qui se saint, celui qui se sanctifie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui se suit encore. Soki mabe leki ça la balance, diminuer mabe ça la malamu. Linga malamu leka mabe nebele. Nathalie Moïse balinga kunda d'accord à Moïse. Balinga kunda d'accord à Moïse. Ba anja sata ba weleli. Ba anja nzambe pe ba ko welela d'accord à Moïse. Nzamba balinga kunda Moïse.
ba anja sata pe ba ko la bité asala ki biso ba anja nzamba bité ya asala ki biso mais lo ka bena sepela ki ba bité ba anja nzamba bito tiano na balance oya ko leka nde ya kozwa baté Moïse na balance Moïse a sali 40 ans na palais royal. Oui, à celle qui diable 40 ans na palais royal. Mais kolongwa na Moïse na palais royal ti aya kokufa. Moïse a kufi na 120 ans. Donc a sali 80 ans na bonzambe. Donc a doublé mabe à palais royal. Dès le que ça qui Moïse a longa nzamba kunda a zo corne en charge. Donc ça là, ce qui ozo tanga balance sa vie na yote. Ce que ça ko peser vie na yote. Yebeza na batu ba otangela batu zo peser leo. Diable azo peser, nzamba azo peser. Nzamba azo tangela yo, diable azo tangela yo. Mais yeba batu wana ba futaka bien koleka. Diable sera foutu ko regretter. Nzamba pe sera foutu yo, ayebi ndenga futaka. Mais na sengo na bolingo na nzamba ozo kangai. Yo moko avant batu wana ba tangela, avant batu wana ba futa yo, yo moko tangaka nikola vie na yo. Mabe malamu peser tena balance. Longola mabe, sala malamu. Kabola yo moko o pezi apo kaboli mabotie mopanzi okobi na malamu Yesu azoya kala minute bato akomisa mo siloga we azoya so boye ke Yesu azoya ba pele wa pezali oyebite nini mokolo ko bote lelo to mono to oseka lobi obimi bo accident ezana bato musuna mona ba botami bien après okoma handicapé akana ki yango te mais ça c'est plus au mokolo bote lié soit un robongwana Zoaton ya kosela nzambe kati na solo Yesu azoya Yesu ndafutaka malamu o message na zana mpona ko pesa peuple ya nzambe na mikolo ya mwana vraiment kozala maele na conduite na biso na façon to tambola pi kotangaka mikolo ya vie na biso kotangaka ba nombre ya vie na biso ko peser ko tsaka na balance mabe na yo malamu na otsa na balance soki malamu ozali bele kabola malamu eleka mabe za la moke. Samba Kayen, voici les malais devant ta porte. Ce que tomboli muto longa. Kayen ko tombola muto te pa longa la ma po alonga mabe wana. Mana singi na yo o tombola muto. Ko tombola muto za osali sa conscience na yo. Ya osala ma malamu ke osala mabe. Samba pambola. La voix céleste a pambola ngana yo. Yo zutengo yo ka nga na ngonga oyo. Koya na Yesu to ebi ni mukolo te bi ni jour. Moni zana batu mususu po basalisa ba koma koponaka biloni oso na pesi wana ndoki na ebite no na esa bat na lisanga na biso totala ka ba ofalante même les démunis les enfants abandonnés les enfants de la rue tous na ba personnes vivant avec handicap na lisanga na biso na nyonso wana pona ko lakisa batu ato pesi biso te mais na ndenge na yo moko osa ta malamu ata na biso tata na batu mususu nzamba ozanga te ko pambola yo nzamba ozanga te ko kanisela yo mais ko lukande ko sala osambo ya solo ko pesa ba orphelin ba veuve les démunis ma omnions mais yo pe faut ba ko se garder pire o boka pe na mabela malamu bato pe zo pesa ba se garder pire c'est ça ndo sala osambo ya solo minga ko bezate na bibele nzamba pambola biso na ya koyoka parce que moni lelo batu bakomi kolenga kosala nzambe na émotion na ba sentiment kosala nzambe na émotion ti kosala nzambe na sentiment ti mais salela nzambe po faut sala nzambe salela nzambe po faut kota lola c'est ça otena mona ki mutu ana asekusaki batu boye miracle kaki boye bomiko miracle ezalate opengo ozonga sima salela nzambe po faut kota lola banga nzambe po faut kota lola banga nzambe po faut banga nzambe ngana sala nza passer na tanga passage na Bible zoloba tango Yesu akoya ko sambisa mokili akoyoka mawa na basali na ye yango na sala nzambe na ndeko na nga po nzamba yo kala biso mawa ay parni biso na jugement akoya ko sambisa mokili so pe oza conseil wana na journal lelo nzamba pambola yo nzamba kanso na bo conseil kolo amen merci na chutwana